Karine Mokonzi akosalisa bino kindeko bokokoma bakamaradi. Karine Mokonzi akokotisa bino ba réunion. Tigre bakutani na Miriam Mokonzi basali snipe bakangi bafoto Midela Taylor kuna za kokontinue basije attaque na Karine Mokonzi ba Magali Lomama kosolola na ba ami ya Yvette Kalombo na Afrique du Sud ba Mama Congo kuna ba pétition bato nyonso na Afrique kuna ba Carmen Odia balali te bango tu bavandeli Karine Mokonzi ba Keren Mboyo ba Manik de John ba Kisi Njora ba Malika Mania ba Tania Mabedi. Karine Mokonzi mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bitumba oyo ya Karine Mokonzi, rando oyo ya Karine Mokonzi na les autres pour eza société ke Karine Mokonzi na Yvette Kalombo. Ezali rando ya Karine Mokonzi et les autres. Na kati ya les autres ango ba misusu bazosala rando ndenge kaka bamesana ba misusu bazolinga bakwesa Karine Mokonzi ba misusu bazolinga Karine Mokonzi azwa correction pe ba mususu c'est possible bazotinda bango kotinda pe bafuti bango mbongo. Ezali possible. Donc nalingi naloba boye na rando oyo tozomona bato bazotake Karine Mokonzi soki bazali 30 elingi koloba wana eza ndenge nga nazoimagine soki 30 personnes 30 chroniqueuses na quelques chroniqueurs po majorité baza basi ba chroniqueuses oyo bazotake sikoyo na nsima ya ba chroniqueuse eza na plus de 100 personnes oyoyo baza na nsima ya bato wana. Nakanisa bandeko bozokanga bien nalobi ya soki Karine Mokonzi na bato oyo bazotake ye ba oyo baza na basite ba chroniqueur ba chroniqueuse oyo bazotake Karine Mokonzi soki tokonte bango baza neti 30 elingi koloba plus de 100 nalobi teke 100 plus de 100 personnes bazali nsima na bango to nsima ya makambo oyo. Nazolobela bato oyo te bazwa kotala nazolobela pe te bato oyo bazobenga nazolobela pe te bato batie bacommentaire nazolobela penza bato baza na nsima. Bato mosusu ba chroniqueuse mosusu baza na bango kaka ignorante bazosala kaka rando ndenge ezalaka po kaka internet ekendeke bongo me bamisusu bazosala teke po internet ekendeke bongo intérêt moko eza na kati ndenge nalobaki na bino intérêt mosusu ezali oyo bazopopola mama Charlotte eza po asala YouTube na ete. Alors Karine Mokonzi soki boyoki bino moko bien bango moko bazoloba awumeli bisika wana alinga kotikila baninga place te. Donc
balingi balongole ne sika wana. Sikoyo bango tu baza ide moko te, bango tu bayebi sekre ya moninga te. Me ezali na bato babombami bazolinga Karine Mokonzi alongwa na esika wana mpo na internet kaka te bazobanga eloko. Bandeko, ngai Papa Robo nayebi te soki likambo nini eza. Ozomona parfois pe likambo yango ekomi politize me tokoyeba bango ndenge nini. Ntango mosusu mpe eza nango politize te, donc soki nalobi politize ekoti bato ya politique na nsima ya bato wana. Bo comprendre. Bandeko, eza kaka hypothèse. Ntango mosusu bato ya politique basala bango na nsima te. Ekokozala mpe bato mosusu bakoti ba homme d'affaires, bato ya ba business, bato batekaka biloko, to ba commerçant, to ba homme d'affaires. Bozo comprendre. Par exemple, Karine Mokonzi azo préparé asala la publicité ya Bedachou na ya bato mosusu, siko bato pe baza contre a Bedachou to na bamitu mosusu, c'est possible pe bakoko bundisa Karine. Eza kaka hypothèse bandeko. Bo comprendre. Nakanisa neti tokaki janvier abanda koloba mariage ya Grace Temo basungi bango baede bango na mama di mama. Mama di mama asungaka ne kaka bato banda kala. Me asungi Grace Temo. Me nga na ndimi te nayebi te soki eza ya solo. Non, eza teke na ndimi te me nayebi te soki eza ya solo. Alors Grace Temo na mariage na ye alobi esengaka foko préparango 3 mois en avant ou bien 6 mois. Et puis même Grace Temo, tango azo félicité bato, a félicité susu be sponsor ou ba sponsoriser mariage na bango. Donc elingi koloba na mariage ya ba Grace Temo eza na bato basaleli bango quelque chose. Ata basaleli bango nyonso te, mais basali likambo moko ya monene ou bien grand parti. Parce que soki Grace Temo alobi be sponsor ndenge basungi biso tosala nyonso oyo elakisi ba sponsor batie mbongo ebele basali makambo ebele koleka bango. Po soki bato oyo basungaka bato ba mbongo normal, Grace Temo na mobali ne soki bango badepensaki mbongo ebele balinga baloba toza mpe na kelike bato basungi biso baede biso. Mais soki balobi be sponsor bino moko boyebi kombo wana même na Congo epezaka. Soki balobi ke groupe oyo bo sponsorizango na compagnie boye po ebeta na stade de martyr bino moko boyebi soki bazwi combien. Alors Grace Temo soki ba sponsoriser na mariage, en tout cas ba dépenser pour na bango na moto mosusu. Mais c'est possible ekokozala nango pe mama di mama te, c'est possible ekokozala nango pe tango mosusu société moko boye, ou bien tango mosusu ekokozala moto mbongo moko boye, homme d'affaires, bato oyo Grace Temo abwakaka na Dubai. Bozo comprendre non? Nga nazoloba kaka mpona analyser makambo oyo nyonso Karine azovivre. Bobosana te bazotia source nango ebandi na mariage ya Grace Temo. Yango wana ndenge bato bazokutana boye neti Feli na Tigre Noir, non, Tigre Noir na Myriam Mokonzi, bango basololanga na bango mbalebele. Si bakutana na bango pe mbalebele, siko nde balingi batiango na image. Po ndenge nalobaka na bino, Myriam Mokonzi mokolo moko te to semaine moko te alekisa aloba komba Karine te, atonga Karine te, to afinga ite. Si naloba na bino pe likolo nango makambu Facebook wana eza Myriam muta Londres na bato ya Kisasa. Donc bamura na bato mosusu. Sikoyo armée beton oyo elobaka
Miriam Mokonzi alobaka ye moko wana. Ye mutu alobaka. Pona bo comprendre. Alors, bato sikoyo, na minute oyo, bango tu bazo take Karine Mokonzi. Siko bazo take ye pona Karine Mokonzi kaka te. Pona ba classe te. Po Karine asalaka so ba classe te. Azana makambune ebela salaka. Rando moko atushaka me yango te. Donc, soki bazo take Karine Mokonzi, eza pona intérêt ya likambo moko ya munene. Ya munene vraiment. Siko ngana yebi likambo yango te soki eza nini. Donc, bato minene baza penza na sima. Bato baza na bambongo baza penza na sima. Ou bien bakoko zala. Pona koko confirmer te ke bazali po naza na preuve te. Mende bakoko zala. Bakoko zala na bato nyonso te. Par exemple, Mida, tango mosusu, azo take Karine, ndenge kaka takaka. Alingi kaka Karine abunga, po ya koma likolo, to Karine kita. Na ndenga logique. Mais sikoyo, azo ebate, bato mosusu bazo kopie conseil, o ba mesa na ye, sima na bango, eza na bato mosusu, ya koko yebate. To bandeko mosusu, baza na ba site mosusu, balobi Mida, nga na kosala émission na koloba boy, yo sala boy. Ya okanisa makambo yango ezaka normal, nzoka ba misusu wana na sima na bango, ba main noire na paka mbongo baza na sima. Ba misusu ba pesi bango mbongo, to bazwi mbongo. Ba misusu ba promettre bango mbongo bozwi eza moke. Soki penza Karine asili bokozwa mbongo moko bokondima te. Soki Karine ba refoule bazongisi ye bokozwa mbongo moko bokondima te. Oyo etikali biso moko tokoyeba ndenge tokosala na Karine. Donc nayebi te. Mais eloko nayebi Karine Mokonzi bato tu bazotake ye baza vraiment groupe na groupe eza na objectif nango eza na ba plan nango ya macabre. Yango wana bandeko bino nyonso o bozosala na ba site na bino campagne. Etikali lisusu campagne ya déstabilisation te, mais ezali campagne ya kodétruire Karine Mokonzi physiquement. Pona kiyenda bino direct ndenge wana. Bozolinga Karine Mokonzi a existé susu te na mokili oyo. Wana nde na confirmango bozozela bongo. Bato baza sima na bino toyebi te. Ba plan bozosala toyebi te. Mais loko toyebi boza na posa Karine Mokonzi physiquement azala susu te na mokili oyo. Eza bongo. Même Mida lobaki yango. Yango wana bokosala bakindeko ndenge bozosala kaka. Tigre Noir akokoma na ser na ye Miriam Mokonzi. Mama Congo akokoma na cousine na ye Mida la Taylor. Mama Anne akokoma na bana na ye Mura Mida la Taylor na bamisusu. Donc batu na batu bokosala famille bokoyebana bokosala ba musique toujours na komba Karine Mokonzi. Foko yebaka yango pe majorité ya batu na biso na kati na internet oyo soki toyebani tosali ba relation eza kaka parce que Karine azali à travers makambo Karine ezala na ndenga malamu ezala na ndenga mabe ba relation ebotami ebele baki amitié ebotami ebele kaka na kombo ya Karine kaka po Karine azalaka. Yango wana bozo banga Karine Mokonzi na ndenga kosakana te. Na yebi eloko penza bozo bangele te. Mais na yebi eloko moko ya munene ebombami na sima. Ba main noire moko ya somo ba bombami na sima. Parce que moto nyonso na Congo oyo aza homme d'affaires oyo aza politicien to oyo aza muta mayele to oza musicien
bayebi Karine Mokonzi aza penza icône na ndenge solo. Même ba o baza na l'église, même bisiga Karine asambelaka na VCC soki na nini. Eza na bato, ba pasteur bayebi Karine Mokonzi aza moto mosusu. Ezala même Edingwe moto na ngenge. Ayebi ke iyaza moto na ngenge. Ayebi ke Karine Mokonzi aza moto mosusu. Aza oyo ya bandako mona kuna na Congo te. Et puis na kati ya Karine Mokonzi. Et puis Karine Mokonzi à travers ye makambo ebele ya kitoko ekosalama, makambo ebele ya minene ekosalama, pe salamaka. Ata Karine Mokonzi bato bozo tuna ye asalaka nini na vie na ye, mais Karine Mokonzi asalaka ebele na ba vie ya bato mosusu. Botala bino moko, botala kaka na mois oyo tozali juillet ko banda 8e mois. Ba relation boni bosalani. Bozo solola na bato mosusu o boyebanaki te. Bokomi na confiance, bokomo bengana, bokomo kutana. Tina ba bar bokomo solola likambo moko, tina ba restaurant, tina nzela wenze. Karine Mokonzi ye mutu azosalisa bino ba relation wana. Kombo ya Karine Mokonzi na Karine Mokonzi ye mutu azosala ke tigre bakutana na Miriam Mokonzi kokutana bakutani wana. Ata bakosala ma plan mabe pona Karine, ata bakoloba mabe pona Karine, ndenge tigre bazana Miriam, me bakosala makambo mosusu ya bango mibale. Ndenge ozomona tigre asimi Miriam alobi mamimi ye paseki, en dehors ya caméra bakoseka, bakolia, bakopesa na ba rendez-vous, babando kutana, basali ki amitié. Nyonso likola Karine. Liboma Mokonzi akobenga Papa Robo. Tokokutana un jour na Katia Château Rouge, tokokutana un jour na Bordeaux partout grâce à travers ya Karine Mokonzi. Donc makambo ebele ekomema bato ebele esesalami grâce ya Karine Mokonzi. Ndenge moko sikoyo likambo munene ezali kosalama oyo bato oyo bazofinga Karine Mokonzi misusu bakosimba mutu bakoloba anga ye nzoka taonga nazotake Karine ba o bayaki bazaki na bango utiliser nga tala bango bayaki pona likambo boye bato oyo ba utiliser nga pamba bato neti ba Midala Taylor, ba Carmen Odia, ba Grace Temo. Grace Temo lokola bali bako utiliser penza te po pa lobaka na esusu te, ata lobi eyokanaka te. Ba Midala Taylor soka lobi ezoyokana. Carmen Odia na Congo soka lobi ezoyokana. Malika Mania soka lobi eyokanaka. Moura de la presse soka lobi eyokanaka. Leke Chumwana soka lobi eyokanaka. Batania Mabedi soki balobi eyokanaka. Yvette Kalombo akomo loba ekomo yokana poazo loba komba Karine. Donc bato wana nyonso mutu na mutu azana bato yo baza kutu sikoyo bino moko o bozolanda ngai ba misusu bayebi bato baza na sima na bango soki banani ba misusu nde bayebi te ba misusu bazwi mbongo ba misusu bayebi te ke fulanu moto kingandi azolia mbongo ba misusu bayebi plan oyo ekokende boye po likambo oyo Karine Mokonzi oyo bokanisa yango te ndenge ezolobama. Bokipe te makambo bazo akize Karine Mokonzi. Wana ezali mascarade. Maloba nyonso bakoloba
pona Karine Mokonzi. Eza mascarade. Surtout makambo bamandoloba. Oyo, mutu nyonso akomona ki Karine sasalango, mezala kala, a clashe la bato. Karine asalango, mafinga te. Karine asaliboy, bango babandonduka kaka, beskize. Po bis bato yo, baza kota Karine, to bato bazali, netre, balo bagaboy. Ok, ton dimiango bozana raison, mais c'est le cas. Ok, ton dimiango, mais Karine a changer, ça change guinée. Bazolinga bongo. Bazolinga makambo bongo babandoloba. Donc, na bandelango malembe. Bazolinga makambo tu o bazoloba. Bato siko baza netre. Baza pour Karine te, baza pe contre Karine te. Na bato baza pour Karine. Bam lobake, makambo bozo loba, tozo comprendre bino. Mezala e kala. Makambo bozo loba, tozo comprendre bino. Karine sa chanza. Makambo bozo loba, tozo comprendre bino. Karine ya sika na poto. Donc, bango balingi, bo comprendre bango kaka tamuke. Mais bango, makambo bazo loba, wane zali kaka, bazo tchabatu, mascara. Mais eloka munene, ya munene penza e bombami na sima. Na sima na bango nyoso te. Po misusu baza na bango naïf. Misusu bako utiliser bango kaka ndengwana. Bandeko botala Carmen Odia na site ne moko asalaka ba vieux muke. Mais na ba site ya batu nyonso bayambake asalaka ba vieux belé. Pe na poto to yebike na ba chroniqueuse o ba na Congo sikoyo. Okoko yambano mutu nyonso. Me bato bazaneti Carmen Odia na soko yambiye ye batala ke belé. Koleka ba chroniqueuse mususu. Pe ba chroniqueuse a Congo ba yebi yango. Alors ba men noir ba yebi pe. Ba koki ko utiliser Carmen Odia sans que aye babazo utiliser ba pesi logote. Po batoyo basombaka batu. Batoyo bazo somba batu. Soki bazali po batake Karine Mokonzi. Batalaka liboso nanu mutango psychologiquement azandenge nini. Est-ce que mutoyo pona to zoye e ko senga to pesi mbongo to zuye ou bien ko betisa biso touche. Siko babi ke batu mususu soko pie mbongo boye akoko betso poto. Siko yo bako utiliser na ndenge mususu. Mutu wana soko memie boye akomona yo muta confiance na likambo boye. To bako utiliser muta poto akomi na confiance. Carmen Odia zo bwake libanga ndenge tozoka mikolo yo Carmen Odia zo lobake mutu moka pie mbongo akamwisi e joueur moko boy. Bien sûr joueur wana apesi pona libanga mais batu mususu pe bakokoya ba main noire ba pesi mbongo moko akamwe même ba chancel mbemba ba pesa ete. Siko batu wana tant bakolobaneke na sepela mambo salaka. Na sepelaka pe na Karine. Mende, mikolo nengo zolobane, boza na raison pa lekisi. Omoni batu musu ne bayaka. Ako yateke o ayina Karine. Ako lobana sepelaka ne kaka. Mais, wane makambo na bino, moyena kote ate, en plus makambo zoloba mikolo, oza na raison. Bakota kana ba technique moko ya malembe. Wana Carmen Odia akozala flou. Midala Taylor akozala flou. Même ba mama Congo wana combattant bako kotele pe kaka nazolo babongo po eza possible pe tangu nazolo babongo bokanisa te ezali mama di mama to ezali Kabila non nalobi bongo te bokanisa te ke bazosala guerre na koto yo mama Denise Nyangero première dame non bokanisa wana te bokanisa yango te ngana zoloba batu baza na sima po tango batu bazaka na sima ezakaka batu même ata batango bazali batu mama di mama tango mosu mama di mama ayebi te tango mosu pe baza na bango batu IDPS bakonza IDPS bayebi te
tant mosusu baza na bango bato ya PPRD bakonzi ya PPRD bayebi te tant mosusu bazali bato ya église ya combat ya Belgique bato église ya combat Belgique bayebi te tant mosusu bazali bato église ya Kidiamina bato église ya Kidiamina bayebi bakonzi bayebi te bato mosusu alors eza bongo ou bien bato ya Jova ou bien bato ya Moïse Mbiye ou bien bato ba musicien bakozala bato ya Wata biso pe toyebi te bakoki mpe kozala bato ya le grand Mopao biso pe toyebi te bakoki kozala bato ya maison mère biso pe toyebi te bakoki kozala ba royaume biso pe toyebi te bakonzi mpe bayebi te bakoki kozala ba homme d'affaires mosusu ya bendien baza mpe na baizini na bango na bafer balingi bakale batiela Abedachu bakal batiela babosi mosusu bakal na kote promo baeliminaka bato nyonso mpo Karine Mokonzi azali mpenza moto monene mpona promo mpo Karine Mokonzi promo na ye ekipaka kaka oyo eza na site na ye te oyo mpe eza na Facebook na ye te mpo ntango moto moko azofinga Karine Mokonzi par exemple Mida par exemple ou bien totie Grace Mbisi ou bien totie Gloro Langi alobi par exemple Karine Mokonzi yango nayebi te soki babeda sho bakelukaka nini kuna yo moto oza na mbongo no oza na bamaison na yo oza na hotel nini boye okoluka Karine akopesa lo promotion ya nini donc soki moto apopoli Karine bongo elakisi asaleli Abedashu promotion na kombo ya Karine nakanisa bo comprendre po boyeba Karine Mokonzi puissance nini aza nango po bokoloba Karine Mokonzi bien sûr aza na babone ebele na Facebook koleka bato ebele 300 000 abonnés maleki na ye par exemple Vanessa Kacheru te Vanessa Kacheru azali congolaise aza na 1,500,000 abonnés mais Abedashu soki basaleli publicité na Vanessa ekokende bien te mais soki basaleli na Karine ekokende bien po Karine na bato oyo bakofinga ye bakosalela Abedashu promo bokomprendre makambo ndenge ezalaka donc ndenge ezalaka ke ntango bazoyoba na Karine même ntango azala koclashe maison mère azoclashe le King Fally Ipupa ntango bato bazofinga ye bazoloba ozobanga le King te azopresente musique na biso partout elakisi Karine Mokonzi azosala promotion ya le King mpe bato mosusu bazosala promotion ya le King na kombo ya Karine na makambo ya Karine bozo comprendre pourquoi Karine azali munene Karine akoko organiser même élection présidentielle bomoni neti 2023 ezosalama Karine aza capable aza na pouvoir soki élection eza juste sans tricage bato bavote motu moko mpona campagne ya Karine donc Karine aza na puissance ya kosagana te sikoyo bamisusu bayebi Karine Mokonzi aza leader na YouTube aza icône aza influenceuse mais bayebi batrésor mosusu ebombami na kati ya Karine Mokonzi te siko bamain noire oyo baza nsima ya bachroniqueuse to baza nsima ya bato bazofournir bachroniqueuse bazopesa bango biloko bato wana bango wana bayebi ebele oyo eza na Karine bien sûr bayebi mpe nyonso te mais oyo bayebi eza suffisant mpo Karine azala pa na bango soki aza pa na bango te alors Karine alimwa oui bandeko
botala makambo ngo ndenge bandaki. Karine afingi Grace Temo te. Karine alobi mutu oyo akolinga ye, Monsieur Panzo, Brian Panzo. En plus, avant Karine aloba, bayaki kotumbula Karine. Bazo seka Karine, bazo provoke ye. Bazako zela penza Karine aloba. Karine pe lokola ayebi ou bien, voire même na Monsieur Panzo. Bandeko na lobi boya, voire même na Monsieur Panzo. Akoko zala parmi bato yo apesaki bato ba idée, ba pesa ba chroniqueuse ba idée, ba seka Karine Mokonzi. Oui, parce que ayebaki bakoloba histoire na ye na Karine Mokonzi, po yalingaki baloba pe histoire ne na Karine Mokonzi. Alingaki te ebombama. Sima nango ebota makambo ezobota. C'est possible pe. Foko yeba Karine Mokonzi, balingaki penza balobisa ye. Tango alobi, ba profite. Ba profite ki nango mingi te. Mais tango ba fonde makambo. Po makambo mosusu o bazolo bake, ba bengaki bango, ba fingi bango, po ba kendaki feti. Batu wana o babandaki yango, ba Yvette Kalombo, ba nene ya kelokelo, ba fondaki makambo mosusu wana. Ba fondaki bato ba bengi bango. Bo comprendre, non? Bo comprendre. Bon, likambo mosusu nazolingana loba boye. Soki neti, po makambo ebandaki na mariage ya Grace Temo. Sikoyo, soki Grace Temo, mariage wana ezalaki sponsorisé na mama di mama. Donc, place oyo problème fo ezala. Problème na ndenge nini, la Chine, fo sikoyo, bozala kote ya mama Denise Nyangero. Nazoloba na ndenga mabete. Na yebi pete soki eza bongo. Mais nazoloba oka eza bongo. Parce que bolandaki bien. Grace Temo a remerciaki batu nyonso. Mais tango ekomaki a remercier batu a théâtre, atangaki Belle Vie na Naomi Barcelone, modèle a remerciaki bango, on dirait bango basalelaki effet. Bolanda bien. Bolanda na site ya Temo TV, bokomona Grace Temo, alobeli makambo mariage na ye, a remercier batu nyonso, na baninga ne ba chroniqueuse, batikala so baninga te, bakoma famille. Tango siko ekomaki bakota suka. Tango alobi bata théâtre. Tango agangi Belle Vie. Tala ndenge azwaki émotion. Landa ba merci asengaki. Ebele. Ba merci ebele. Sima bakisi Naomi Barcelone. Bino nyonso bolobaka ke Belle Vie mutachaka batu na relation na kingakati. Ye mutachaka batu na relation na mama di mama. Je pense que eza bongo. Alors, soki eza bongo, donc, tango ba sponsorisé Grace Temo na mama di mama à travers Belle Vie, alors, le kola pe makambo e bandi na di mariage ya Grace Temo, donc, la Chine, fo bazala, ndenge baza sima Karine, fo bazala à côté, il y a première dame. Pour en réalité, à tête voilée ba face, mama di mama, maman Olive, elle est ex-première dame. Maza, mama moko, asala makambo ebele, ya bien. Aza vraiment na succès na niveau moko ya makasi. Bato ebele balingake. Mama Denise Nyangero ayesika. Azosala pe makambo. Mais
bato nanu bamoni ebele te bato bayinake baza na bango te na ndimi te bazali bato balingaki baza me mama Olive o balingaki baza mingi eloko sikoyo edaka bango lisusu po tomonaka makambo basalaka ndenge mama Olive azalaka na bato ya bacomédien alors ejwaka rôle makasi mama Denise ye pasali ONG na ye ezosunga bacomédien na makambo etali maladi mo équilibre ezokota donc elakisi entre deux mama wana entre deux mama oyo ya pouvoir bamama ya minene mpona biso nyonso entre bango bazalaka mpe na besoin ya bato bazala uniquement bato na bango neti belle vie bino bolobaka aza penza pire moto mama di mama ndenge tomonaka na bachroniqueur bachroniqueuse toza na Dani Bokombe azali vraiment pire mama Denise Nyangero bandeko soki nazokotisa bakombo na bango eza na cadre politique te eza na cadre bamama oyo baza na relation na bacomédien à travers comme bacomédien mosusu bamama oyo bazosunga bacomédien bazosunga pe peuple congolais en général alors awa makambo ya grâce temo ebimisi makambo eza sikoyo ezolinga disparaître bazolinga disparaître bazolinga babungisa Karine Mokonzi alors photos of makambo na angle mosusu donc angle nyonso eza nécessaire parce que eza pe normal na bachroniqueur na bachroniqueuse vraiment boza na bino pe na batu te même oyo bazofinga Karine Mokonzi baza na bango na batu te oyo bakokobengisa bango na fete oyo bakokosalela bango mpe likambo to bien oyo bakoki kokabela bango mpo kaka basalaka mosala bachroniqueuse boza vraiment na bato te neti bato ya théâtre mais entre temps bino mpe boza mpe na place ya monene na makambo ebele et puis faut koyeba Dani Bokombe azali chroniqueuse journaliste azalaka na première dame mama Denise Nyangero pe mama Denise Nyangero akutana Karine Mokonzi ntango azwi pouvoir donc amatisa pe Karine Mokonzi bien sûr Karine Mokonzi aza star aza icône mais kokutana na mama Denise ematisaki esu makasi ebotiaki bajalousie lelo oyo pe Karine Mokonzi ndenge motu to ayebi akutana na mama Denise Nyangero elakisaka sikoyo mama Denise Nyangero azali kota Karine aza kote na ye donc elingi koloba la Chine eza kote ya mama Denise Nyangero siko lokola Dani Bokombe aza chroniqueuse aza journaliste aza pe kaka kote ya bachroniqueur na bachroniqueuse na bajournaliste yango wana makambo ya Karine Mokonzi alors soki nalobi okao soki penza réellement mariage ya grâce temo ezalaki payé organisé na mama di mama alors la Chine automatiquement chinois nyonso toujours pona libela na sima ya mama Denise Nyangero soki pe oza na likamba koloba oza chroniqueur fo sololaka na Dani Bokombe ndenge bato ya théâtre basalaka basololaka na Belleville oui mais osenga pe bongo mais malheureusement bachroniqueuse ebele bozotake Karine Mokonzi siko bino kana bino eza wapi kana bino ekozala wapi po fo kozala na camp fo kozala na camp moko bamama nyonso wana bazali bamama ya bien
ya mitema malamu basungaka bato. Mama di mama asali temps ebele na kosunga bato. Mama Denise bazwi pouvoir sikoyo aza kosunga pe. En plus mama Denise abanda pe kosunga tangu nanu azwi pouvoir te a aida a participa na ba ONG ebele oyo eza na poto. Mais bon wana tokolobela yango te po wana eza histoire mosusu. Mais motema kosunga azane pe nango banda kala. Même bandeko ya président Faci o nga nazoloba na yebi yango mais eza na tina koloba ngo te. Toloba o ezosala masikoyo. Donc awa ezali qui n'est pas pour nous et contre nous. Bon, ou bien tokoloba contre nous te, mais qui n'est pas pour nous n'est pas pour nous. Wane sonne bien. Pour na kokoloba teke qui n'est pas pour nous et contre nous. Nandimi teke soki to kaboli bakan. Bato muso bake kotoyo. Kota mama Denise Diangero. Bato muso bakei. Kota mama di mama. Et comme compte, non. Tozaka bami, tozaka bandeko. Mais oyo qui n'est pas pour nous n'est pas pour nous. Bozo comprendre. Po ezo senga bongo. Po grâce temo, mariage naye est créé oyo. Et kaboli biloko belé. Bazo bengango délivrance. Délivrance te. C'est quoi ngo détruire. Icône moko tozanaye. Na Congo. Na ba influenceuses, na ba youtubers. Icône. Alors, bazana posa, ba éliminer physiquement. Donc, faut que tala bisika makambo bandaki. Sans qu'on la contre moto, mais qu'on sépare, qu'on pona kamoko, qu'on crée des camps. Quand il y a maman Denise Nyangero, na quand il y a maman Olivelem. Qu'on sépare. Faut makambo la claire. Pour Naomi Barcelone, ba boake makas na grâce temo. Naomi Barcelone azali camarade ami ya Karine Mokonzi. Abwaka pe Karine Mokonzi pe abwaka kaye. Mais Naomi Barcelone ba sombele lupangu na mama di mama. Donc automatiquement ezala aza ami ya Karine Mokonzi et stratégiquement na makambo mususu azali deti na Karine Mokonzi te pour vous comprendre. Même na situation oyo ya grâce temo, ya mariage ya grâce temo, ata lobi na été, ata lingi azala kota Karine Mokonzi, mais soki bavandi na privé, na ba belle vie, ba kozala côté grâce temo, parce que esengi bongo, soki vraiment mbongo, fête au basali et sponsor ezalaki mama di mama. Yango wana na minute oyo eza susu makambo kosagana te. Eza makambo ya kokabola bakan. Ah oui, ya kokabola bakan. Ya kokabola bakan. Et la kisi te côté koza ba chroniqueuse, côté kuna bata théâtre, non. Et koza la côté kuna bato théâtre na ba chroniqueur. Côté o mususu pe bato théâtre na ba chroniqueur. Ah ouais. Parce que nyonso wana yango mutezo créer ba makambo. Be sponsor bato théâtre ba yake belé na fête ya grâce mbis no ya grâce temo. Alors basali ba invitation piégée ezanga kombo ba bengisi ba oyo bazali ya Karine Mokonzi. Donc nyonso ezalaki préparé et stratégiquement pendant 3 mois. Ndenge kaka grâce temo lobi ba préparaki budget na bango, mariage na bango 3 mois en avance. Bota la invitation na bango mingi batia ba kombo te kaka ba invité bino. Ba yebaki bato mususu soka zu invitation aoya te. Ba poni bato tout oya Karine Mokonzi. C'est la famille.
bango pe bakei balobi non baguerre wana esesila nango toza bato yokana moto abomela moto aza te. Mais awa eza likambo ya pouvoir bolobaka ngo média eza 4e pouvoir ezali pouvoir ya communication bacomédien bate oyo basaka théâtre baéducateur ya manse bazali pouvoir mpo toyeba makambo ebele ya mama di mama toyebi yango a partir ya bacomédien à partir ya bacomédien na ndenge akendeki bamatanga bacomédien na ndenge ayedaka bacomédien ntango bakoleka na média na ntango ekoleka na baimage toyebi ekendeki bongo. Mama Denis Nyangero ntango asali sécurité sociale carte mpo bazwaka traitement toyebi yango na bamédia toyebi mwa makambo boye. Donc c'est comme ça ekendeki eza likambo ya pouvoir. Biloko mosusu tokobomba na biso tokovale bafase problème eza te. Mais na minute oyo Karine Mokonzi aza vraiment à danger te. Mais bazolinga bakomise à danger ou bien totia aza en danger po toyebi tokolongole na danger wana ye moko pe akolongwa na danger mais aza à danger. Yango wana fo kolanda makambo mosusu bisika ebandaki ezali eloko moko préparé bato nde bautilize bayebaki te. Yvette Kalomba vandi wana azoloba abimisi misisa nyonso azomona invitation eyaki normal alobi pe soki bainvitaki te aninga okende kaka ba belle vie ba Naomi Barcelone bazotala bino balobi tala ba oyo bameme bakufaka boye. Ah ouais nga papa robo nazoloba mpo na kosepare bato te nazoloba pe te mpo bato bakoma binemi me nazoloba mutu na mutu aponi kote na ye aponi équipe na ye baéquipe eza mibale. Première dame mama Denis Nyangero na mama Olive 2 camps. Ah ouais oui kasi yango wana mutu ya nécessaire yango wana po eloko etie matata eza fete sponsorisé soi-disant par Mama di Mama. Remerciement ya Grâce Temo na belle vie akangi maboko akangi mutema aninga lela. Merci belle vie na Naomi Barcelone. Merci. Aninga kufa na merci. Eza ya pamba te. Toza pe na tina to luka ba preuve te. Toza pe na tina to vérifier te. Po na moment oyo situation ndenge ezokende position Karine aza nango sikoyo alors makambo ba preuve eza te. Automatiquement décan la Chine nayebi même inga nalingaka mama Olive makasi nalingaka mama Denis Nyangero pote akomi première dame aosala makambo mpona makambo oyo basala déjà na oyo baosala sikoyo bino makambo mosusu boyebi te oyo bango basala ya malamu alors botala kaka oyo ya sikoyo surtout botala mami na bino Karine Mokonzi alors boza na ka moko ouais awa eza likambo ya 2 camps. Oui nsima nango tokotala susu bamain noire mosusu oyo eza na basima ya chroniqueuse moko mpo bamain noire oyo eza na nsima wana eza mama Olive te ezali bato mosusu mpo bato bazali bamain noire baza ebele mpo mutu na mutu aza pe na main noire na ye. Po soki nga nayebisaki bino ke tigre
banda Karine badiskita liboso na Tigre akutanaka naye basololaka na Miriam Mokonzi boningai bondima teki bakutanaka net soki nalobi na bino Miriam Mokonzi azala ba Facebook ya moniato ebele bondima kaka te ale ye wana bozomona bakutani par hasard te bakutani mpona makambo te do makambo na sese eleki musika faut tracer bakan kobanda na likolo na pouvoir bon na pouvoir te na solidarité po ba mama wana baza ba mama ya solidarité même baza ba femme ya ba homme politique baza pe na kata politique mais bazali ba mama moko ya solidarité na bango pe ezali ne stratégie nango selon bato oya bango bazalaka bato yo po bango bayebi makambo elekaka te na bamili ebele bato bayebi bato na bango bozo comprendre ndenge eza yango wana bomonaka bato ebele basengaka na belle vie akotala problème yango basololi na bato mosusu malembe ekomi mpa mama di mama donc ndenge moko ezali pe kote ya mama Denise Niaguer bien sûr modèle kozala différent parce que bazali mwana poto na mwana Afrique wana pe kontaka eza différent alors yango wana lokola makambo ebandaki pa ya mariage ya Grace Temo sikoyo foko banda na idéologie pe kaka na mariage wana bino nyonso bozwa yango liboso nanu makambo soki ebandaki bongo ezalaki préparé avant oui boloba teke est-ce que ezalaki préparé bokota na doti te ezala ezalaki bongo to ezalaki bongo te mais bino bosala neti ezalaki préparé ou bien botia kaka na motu na bino ezalaki préparé kuna ouais ba Yvette Kalombo ba nene ya kelokelo bato wana to bazalaki ciblé bozomona Grace Temo azoloba na video wana asalaki ya budget na ye alobaki mpona makambo ya Karine me bakataki yango balongolaki yango oui tuna moto asalaka na ye bakataki balongolaki yango mpo ntango Grace Temo osala wana bazalaki na mobali ne Brian Panzo ye moko Grace Temo alobi mpo azala na stress te ayebisi mobali ne atika ye na cameraman mobali akendaki me ntango mobali ayaki averifiaki bavideo wana amonaki makambo ya Karine elobwamaki yango bakataki yango oui bakataki yango bango baza lese makambo ndenge ezokende boye bazomona baplan na bango basalaki eke bien surtout bazo bango mpe kuna mpo Karine Mokonzi soki lelo oyo bien sûr ekoya te azwi likambo donc eloka monene bato ebele makambo ebele ekochange oyo tozoimagine te mpo Karine aza icône yango wana fo kotake na racine sans bapreuve sans koverifie kotake directement kokabula liboso kopona oke kota mama nini côté mama Olive tokei côté mama Denise Niaguer bongo tango ke kuna otali badani bokombe otali bato balaka proche na ye po bango moto bakoyede na makambo mosusu oyo eyebani te mais surtout botali mami na bino Karine Mokonzi soki mpe botali kuna eza te botala mpona aide botala liboso mpona koapuye mami na bino mpe koapuye kote oyo boponi kolobelaka mpe kote oyo boponi ouais eza bongo bango mibale bale bamama ya solidarité eza bongo dommage nasala émission boye mais
eza logique mpo makambo ya Karine Mokonzi oyo nga na kokobanda yango na katikati te. Bozomona même pas nazotambula plus de 85 km na voiture te, distance oyo nazokende badistance oyo nazotambula bozotala bien te. Na nzela bozomona nga na bavoiture mosusu rien. Or ke nzela nazokende eza na botoroute, eza na bavia nationale, banzela les plus rapide eza na bavoiture mosusu. Me nga nazotambula na nzela mayuya oyoyo mpo tokutana na voiture mosusu par hasard. En plus oyo tozokutana na bango ekokozala mbila civile to ekokozala yanke na plan na ye. Bazotala mpe oyo na maske yanke ndenge nini. Me mutu moko te aza na posa ezala mbila atelemisanga aya koriske vi na ye pamba. Soki nazotambola yango pamba te bobule kaka. Donc faut kopona. Oui, makambo ebandaki na mariage ya Grace Temo. Alors faut kopanza sponsor Belle Vie Naomi Barcelone Grace Temo akomisi bango na kolela. Nga papa robo na lobani fona lobaka clair ba chinois nga na lobi erango ba chinois faut se organiser sima ya mama Denise Nyangerwa baza ba mama bien na mama Olive na lobi bien eza likambo ya politique te baza ba mama o ya solidarité. Mais faut koyeba mama Denise Nyangero aza mama ya la Chine, aza marraine ya Karine Mokonzi la baronne. En plus majorité ya ba chinois baza na diaspora boyebi yango bien. Tango nazoloba majorité ya ba chinois baza na diaspora elakisi baza na libanda ya Congo. Alors oyo nyonso aza na libanda Congo aza na diaspora, misusu baza na diaspora na kati Europe, misusu baza na diaspora na kati Afrique, mosusu na Asie, mosusu na Amérique, mosusu na Océanie. Na tous les 5 continents, Karine Mokonzi aza na ba chinois. Po ngai moko ba oyo batielanga deja ba commentaire baza na bango ebele te, mais bazali ya tous les 5 continents. Pe na yebi ke commentaire ya oyo eutaka na Australie, commentaire ya oyo eutaka na Asie, commentaire ya oyo eutaka na Amérique du Nord to na Amérique du Sud. Donc na yebi ba commentaire ebele. Yango wana bandeko vraiment tosalaka bongo. Tozala vraiment ya kolanda makambo oyo po efungoli biso. Bon, efungoli biso ba idée, efungoli miso te po eloka somo eza wana te. Ba chinois basali eloka somo te. Ba chinois bazali toujours kobeta carte en ordre, kobeta rando en ordre, kosala bémission en ordre, ba polémique en ordre, ba clash en ordre. Mais binomoko bomoni mariage ya Grace Temo ebimisi makambo ezalaka te na net hors sujet. Bato nyonso bazokamwa yango, moto moko tazokamwa te, bazokamwa oyo etika lisusu makambo internet te. Alors ndenge kaka nalobi nyonso ebandi na ebandeli. Lokola Grace Temo aza sponsorisé euti à partir de ba Belle Vie, euti côté ya mama di mama. Alors erango yo kolakisa couleur ya la Chine, kolakisa couleur ya bato yo balinga Karine Mokonzi, kolakisa couleur ya ba spectacle, ba spectateur kopona
Ba chinois déjà bakopona te na bato balinga Karine Mokonzi automatiquement baza déjà côté ya mama Denis Niagero na ba chroniqueur na ba chroniqueuse mosusu sima nango misusu nde oyo bato mosusu wana bakoluka soki bakopona côté nini soki pe bakozala kaka net baza kaka net po toujours tozobanda no commencement ouais pona ba Angelica Madelena baza kotake Karine na makambo mutu nyonso azala ya Karine abosani likambo yaza nango na Karine même baza na ba clash même baza na ba rando même baza na polémique mais bango babipesi na likambo oyo ya bango te likambo oyo ya grâce temo nyonso wana pona kotake Karine problème eza te mais sikoyo au commencement nango bayebi te to bazo ignorer bazo linga basimba mutu na sima to baloba nzoka ezalaki bongo kidi bakolo yango wana lokola grâce temo ye moko asali émission aloba budget aloba makambo mariage na ye apesi biso bendis alors preuve eza na ntina ya kokalikile te lokola pe émission yango bakati eza na ntina ya kokalikile te mais Panzu ayebaki eloko azosala voire même soki Monsieur Panzu akenda kolinga Karine Mokonzi asala 6 mois ayaka kaka abanda kosala yango na ntina oui bandeko bokanisa bien 6 mois akendeki Karine Mokonzi alobaki yango 6 mois ayaka kaka bazokipe ye te ayaka presque chaque jour bosengi ye 100 € à pied 200 € à pied bozosolisa ye te avandi kaka wana bobimi na bino bokei aza kaka wana est-ce que 6 mois wana asalaki yango pamba azalaki wana akangama pa ya Karine même baopesa bizu te pamba ponga papa robo nake kolinga mwasi une semaine eza ebele eza mpenza ebele nayebi kute soki 2 jours ekoka mponga nanu kutu natia litoi te ya ba 2 jours ya ba une semaine natia te nayebi te soki natiela yango wapi rien nga natia kaka ya ba minute soki chance ba heure mais ye litoi ya 6 mois bandeko non nga litoi ya ba semaine wana ya Facebook mais nga nazolobela ya Facebook te ya internet te Monsieur Panzu akenda kotia litoi boye azomona Karine boye face à face alors ngai litoi ya boye face à face une semaine na musala nini nasala une semaine ya kotia litoi musala nini non pana nga nakomona nazo abuse mwana mwasi bato nakokipe te kazotiela nga fiere akondima mokolo mosusu non pana nga nakomona kaka nazo abuse ye natiki mais ye akontinuaki alors bayebi ntina makambo oyo nyonso ezosalama eza par hasard te bino baoyo bozoprépare n'importe quoi mpona Karine Mokonzi boyeba bino mpe ndenge boza wana bozoyeba réalité ya makambo te bozobimisa bakanda na bino wana eza normal bozosala kaka neti bapays mosusu esalaka ntango balobi na bango bato baguvernaka bino baba miyibi bango to babimi bagrève mabanga pillage ntango mobule kokota na bitumba nsima nango bato balobaki bakobongisela bango mboka babongisaka te ndenge ozomonaka balibi ale bango ndenge bakomoyiba bino koleka bapoliticien na bino ndenge bino bozomona
boya kotake Karine boloba makambo bozoyeba même pas pourquoi bozokanisa ke soki bato nyonso bazotake Karine ezali mpo bato nyonso babaye ye bato nyonso babimisi bakanda na bango bato nyonso balobi turu oyo eya tora suka bato nyonso te yo nde moto ozomona bongo bamisusu bayebi eloko bazosala baza na posa bino bokoma na kanda bongo bolobaka makambo bozoloba bokende signer bapétition oyo bozoyeba na ntina te bozosigne yango bokoma koluka adresse ya Karine Mokonzi bokende betaka batour mpo na miniti oyo nayebi mingi bazolongwa Bruxelles bazolongwa Mons bazoluka Charleroi bazolongwa Liège bazolongwa partout na kati ya Belgique voire même tina ngamba France bayaka kotala kaka adresse ya Karine nayebi mikolo bokodefile wana bobetaka tour misusu mpo na curiosité kaka batala soki Karine yango azalaka ndenge nini bamisusu mpo batala vraiment est-ce que Karine azalaka awa bien sûr mingi bazokende tala mpo na basala na bango Karine mabe te mpo kaka bamona nyonso wana bozosala au commencement ezali fete ya Grace Temo fete ya Grace Temo sponsor alakisi ye asungi Grace Temo me makambo oyo Mese Braham na Grace Temo bapreparaki na bekipe na bango baconseiller mpona koorganize bainvitation makambo tu bayebaki oyo ekoya mpe sikoyo bamain noire baza na nsima ya bino nyonso boza wana we awa ekomi likambo ya kopona bakan ouais est normal c'est comme ça marche ouais mpo na ndimi te mama Denise ndenge aza wana première dame akolinga ata kutu azali na jalousie te maza première dame ke mama Olive tout le temps bazoloba aza toujours na likolo eza mabe te azala likolo mpo asali mosala ya solidarité trop temps ebele me na miniti oyo première dame eza mama Denise Niagero alors azosala mpe makambo ya solidarité azali kote ya la Chine Grace Temo baede ye na mbongo euti kote ya mama Olive alors makambo eza clair fo sikoyo ozala toujours na nsima bisika bozala banda kala bien sûr bolobaka yango te bolakisaka yango te nga mpe te muna azotinda bino la Chine na bato balinga Karine Mokonzi na bato mosusu kaka oyo balingi surtout bato ya diaspora boyebi ke fo botalisa mpe kote ya moto na bino ya diaspora oui bacomédie bakanga mama Olive Lem neti ya bango me lelo mpe bazoprofite na assurance maladie oyo basaleli bango na mama Denise Niagero eza motuya mpe ebikisi deja bavie ebele na ya bana na bango basante alors fo totalaka mpe biloko ya bongo eza eloko ya moke te eza lipa na nguba te mpo bino bomonaka ntango bato wana bakendeka hôpital te bomonaka bafacture ekotaka te par mois botalaka te na année soki fondation mama Denise Niagero edépensaka combien mpo na bacomédie wana na banini alors bachinois fo bozala na nsima mpo na kati ya sécurité sociale wana na bachroniqueuse oyo bokoyeba mosala mama Denise Niagero azosala bino mpe ntango mosusu bokokokota na kati ya sécurité sociale wana bokomozwa mpe traitement na bana na bino
Ah ouais. Il s'agit de ça, la moussala légal, bien. Ah ouais. Grâce Temo, c'est sponsorisé. Non. Mamadi Mama a remercié Belle Vie Neta Koufa. Naomi Barcelone. Aninga Lela. Di Kamuni Basali Ponaye. Pour Lela. Wana kute problemité. Wana zanango kaka kosunga. Mais yango nde e botisi problème. Yango nde e bimisi onios. Pe bayebaki ekobimisango. Pe na minute oyo bazosala fete ndenge makambo ezokende boye. Mese Braham na Grace Temu bisika bazoseka. Bazokata na koseka. Naomi Barcelone Belle Vie bisika za bazokata na koseka. Bazobuka na koseka na Baby Doncha. Oui. Alors yango wana fokozwa makambo au sérieux. Ouais. Awe komi siko likambo ya kokende ngambo moko. Solidarité des côtés ezate. Ba oyo bakozala côté ya Mama Olive bazakaka kuna. Eza politique te, ezali élection présidentielle te, ezali kaka ba mama ya solidarité. Alors, kokende de gauche à droite, ezakiloko bien te. Kozalaka à côté moko. Qui n'est pas pour nous, n'est pas pour nous. Ezateke est contre nous, non. Makambo kozala contre bato mususu ezate. Botika bango, bazala contre Karine, bazala contre la Chine, bazala contre ba chroniqueur, bazala contre ba chroniqueuse. Mais problème ezate. Problème ezana ba oyo. Bazoe bate ba main noire o ezana sima. Tant nazolo ba main noire, nazo répétango. Ba main noire wana biso na bino ngai na bino toye bangote. Bazape batu ya Mama Olive te. Bazape batu ya Mama Denise Nyangero te. Bazali kaka ba main noire. Et puis ba main noire ango bazana batu na bango ciblé. Soki baza direct na chroniqueur wana te na chroniqueuse te. Bazali direct na batu yo bakabelaka bango. Oui. Makambo eza bongo. Karine Mokonzi. Batu nini o batika lipanai. Batu baza kosambela. Le ketchup banda. Surtout le quoi le ketchup lobaki. Yeso kikaka lobby. Karine Mokonzi par terre. Bango kuna bakomi na posa. Bakomi na posa. Bakoma camarade. Ya Karine ya le ketchup. Po malembe. A lâché Karine Mokonzi. A boaka. Oui. A pe le ketchup. Banda makamongwe bandaki. Ba voyage à Lubumbashi pe pamba. Na ebite soazo ke letala. Hôpital o Karine Mokonzi botamaki. Ou bien zakaka. Pa ya ba papa adoptif na ye. Fikito. Ou bien zasus na batu mususu. Mais ekozala malamu. Ezalaka ba faire na ye. Soki pa ko salika mususu asalikaka. Mende ba main noire bazana sima na ete. Po ba main noire bazana besoin ya le ketchup na nenga osakana te. Batu mususu soki bakozala te problème ezate. Mais le ketchup wo bazane penza posa. Ah ba yoki soki ya lobby Karine par terre. Mais pas na yende bazomona ngo somme. Baza penza na posa makasi ya le ketchup. Mais
bakendeke lokola bangulu te, bakendeke lokola bazoba te, bakendeke lokola bato balingaka Karine makasi, balingaka pe Leketcho makasi. Sima nango ta bando tia mende Karine tolingaka nde place wana chanze wana Leketcho akoloba achanza mingi pe baloba yango. Allez, menwa ralobi mingi balobaka ngo me bango na mutea mabe balinga Karine te. Yo linga Karine, bino na Karine bozaka bien, tika kendeke bien. Bakoluka ba technique ebele moyen na Leketcho yeba teki oyo aza main noire. Parce que koloba malamu liboso Karine. Tango pa kotake ba yebi ba technique. Nga moyen na bino ba technique yango ya te po na yebi pete. Mais loko na yebi ba main noire. Bazali na sima ya bato nyonso bozomona. Bato wana mingi pe ba yebi teke ba main noire baza sima na bango. Ba yebi kaka net ezokende kaka ndenge kendeke. News eye, news amakasi. Ba téléspectateur bango pe bazolanda na bango. Bazolanda eza normal. Po ezali spectacle. Pandeko Karine Mokonzi kombo na ye makambo na ye na ndenge lobamaka na basite na nyonso eleki ba théâtre nyonso botalaka, eleki ba groupe nyonso a théâtre botalaka, eleki ba star nyonso a théâtre botalaka na succès na minute oyo bato nyonso obana mega ezala Congolais ya Zaïre, ezala Congolais ya Brazzaville, ezala Congolais ya Angola, ezala Congolais ya Rwanda, ba Congolais nyonso baza connecté na makambo ezoleka ya Karine Mokonzi. Oui, soki batali théâtre bazongi, ba comédien bango moko bazali kolanda makambo oyo oyo ndenge ezokende. Grâce Temo baza kosepela, belle vie baza kotala baza koseka. Eza bongo eya likambo ya deux camps. Eza likambo ya deux camps. Ouais, mais Karine Mokonzi ndenge aza wana akozala kaka oyo azali, bakopola pe bakozwa défaite ya munene, bakozwa vraie défaite, bakovivre défaite. Nyonso bazosala pamba parce que lokola bango balongwe na internet bakei na ndenge ya mokili boye. Alors eza pe na bato ebele si bakendaki na ndenge ya mokili. Tosambela kutu badérapage ezala te. Tosambela kutu makambo mosusu ezala te. Ekende kaka ndenge ezokende esila pe na ndenge moko ya bien. Mais likambo etali deux camps wana fo ezala pona libela. Mutu na mutu fo lakisaka identité na yo. Oza côté ya Mama Olive, toza côté ya Mama Denise Nyagero. Oza chinois, oza téléspectateur oya linga Karine Mokonzi. Yeba déjà oza na rive ya Mama Denise Nyagero. Eza bongo. Po eza logique des choses. Balobi pete bata côté mususu baza binemi. Awa eza likambo binemi te. Eza kaka likambo deux camps. Si mabino moko boyebi ndenge boko memelango. Mais bo luka moyen foko memelango na ndenge ya bien, na harmonie, na paix, na kimia. Ndenge ezalaka partout. Donc mutu aza na fanatique ya mutu oyo, to azali mutu alandaka mutu oyo, boza na ba discipline oyo esalamaka. Po awa esengi bongo. Esengi teke likambo ya komirimire, likambo ona yokaki, ona kanisaki, non. O ngai na sepelaka
na bamama mibale oui ngai mpe nasepelaka na mama Olive na makambo nyonso asala na oyo asalaka te lelo nasepelaka mpe na mama Denise makambo azosala sikoyo na oyo ngai nayebi asala ntango na comme première dame te me awa fo kopona moko fo kozala kote moko eza bongo oui eza ndenge wana nakanisa bozomona bien lelo bemission esalami contre Karine lobi ekosalama contre Karine d'avance ebandi kutu sikoyo kaka te bamain noire bazalaki déjà avant sikoyo tango likambo oyo ya Grace Temo ye babakisami sikoyo mpo nazolobela bino bien tout le temps bamain noire baza bato ya mama Olive te bamain noire baza kaka bamain noire na ngai nayebi te soki bawutaka wapi soki baza bato ya nani soki bénéfice na bango eza nini me eloko nayebi baza na bénéfice monene soki Karine Mokonzi a disparaître physiquement ouais mais lokola nga naza main noire te nayebi na bilongi na bango te nayebi kaka baza moyen nakota na baide na bango nayeba mpe eza te kaka les seules idées nayebi baza na besoin Karine a disparaître physiquement bamisusu baza na posa mama Charlotte asala site ya YouTube te azala motei te eza bongo bandeko nayebi mingi bozomona nazotia zizani ouais nazotia zizani do nazotia yango parce que na ba chroniqueuse makambo ya poison na nekoma te nayebi te soki bino si bomoni yango alors ba chroniqueuse babandi mpe lelo te babandi mwa kala yango wana fo koloba makambo claire mpo baoyo bazotake Karine Mokonzi baza ba chroniqueuse ba youtubeuse ba influenceuse bazotake ye mpo na mariage ya ndeko na bango mosusu chroniqueuse influenceuse Grace Temo sponsorisé à travers bato ya théâtre Belle Vie ba Naomi Barcelone bato oyo yasengi merci yango kotia zizema soki zizema kotia makambo boye eza logique po soki totie biloko boye te en tout cas oyo bozomona heureusement to malheureusement ezosalama nde na Karine Mokonzi mais soki esalamaki na bato oyo baza plus fragile po bato ebele bazomona Karine Mokonzi aza fragile po Karine Mokonzi alelaka nzoka bino nyonso bolelaka mais Karine Mokonzi alobaka yango mpe bien soki akwei atelami apopoli akei Karine Mokonzi aloba jamais ya kweyaka te soki likambo eza apikla lokola beton non Karine Mokonzi alobaka bien akweyaka apopoli atelami akei yango wana alelaka apangusi ma ya miso akei meza na bato mosusu soki akwei ondire balongoli ye makolo na maboko yango wana awa fo koloba fo kopona shwa toyebi yango mpe bien toyebi bien toyebi mama Olive aedaka bacomédien ya trop alors bacomédien na béritage na bango na makambo ebele bamipesama kuna de bacomédien soki bavandi entre bango na bango mpo basala likambo ya kitoko babenda bato na ka na bango bakosala oyo basali sikoyo na Grace Temo soki mpe baza na posa bakitisa motu moko aza na ngambu ya mama Denise Nyangero ndenge ezali Karine Mokonzi la baronne alors baoloba te tika tokende zwa mbongo
tokotisa dossier pour na mariage ya Grace Temwe Salama ntango ya ocréer eloko Karine kuna akokita ntango akokita alors mama Denise azangi mpe mwa bato na ye ouais mpo mama Denise Niangero aza première dame oui mais aza mpe na besoin ya bato na ye eza nécessaire bato na ye ya communication bato na ye ya diversement bato na ye oyo mpe bato bazotiaka ke kuna bato ne mpe baza ndenge batiaka ka na bato ya théâtre ndenge batia na bachanteuse mosusu balor mbongo bato ya mama Olive donc ezalaka nécessaire eza nécessaire na bapremière dame kaka te eza nécessaire même na bana basi bato oyo bahomme d'affaires bafemme d'affaires bato ya haute société ya bato ya business bato ya makambo ndenge tozomona babos abedachu aza na besoin ya bamusicien aza na besoin ya baicone neti Karine Mokonzi alors apo aza mpe na baconquérant na ye mpe bazali na moyen baluka bakoma na bato bongo soki bamoni modele ekozala te alors batindi bamain noire yango wana ndenge moko mama Olive azali ex première dame mama Denise azali première dame ya lelo oyo alors baza mpe baconquérant ah oui baza baconquérant ata kutu balobi baza baconquérant te biso moko tokokompare bango tokomparaka deja ndenge tomonaka mama Olive asala makambo ebele azokontinue kosala totalaka mpe mama Denise akosala nini ntango mpe asali oyo abandi osala bato babandi obeta maboko totalaka mpe baamida shati totalaka mpe bato ya ndenge na ndenge voire même totalelaka mpe na Karine Mokonzi aeda bendika mpe apesa quelque chose donc ezojoue rôle kopona kan kokende na kan na yo eza nécessaire ouais eza nécessaire parce que eloko belle vie basali na Naomi Barcelone bazwi mondimi eloko Grace Temwe na Mese Brahim Panzu bapreparaki baresir Yvette Kalombo bazosepela chaîne ezomarche bato mosusu bazobenge azomona yango surprise bato bakoma obenga nga bazopesa nga raison bayebi makambo nyonso nazoloba eza bien mais bamain noire yoka nti banani makambo mpe ezosala eyebanaki kosala yango wana nga papa Robo oui natie nzinzani oui natie songi tolo natongi te songi mpo na bien mpo na cause mpo na mutu na mutu azala na identité na ye mutu na mutu azala na mangwele na ye mangwele na yo mama Olive mangwele na yo mama Denise donc bongo même na kati ya bacomédien mosusu basanganaka na bachroniqueuse mosusu basanganaka na bacomédien mpo na minute oyo bacomédien na bachroniqueuse bazali na égalité oui bato bamonaka bango deja na égalité mpo bachroniqueuse basalaka mpe bathéâtre basalaka mpe bacomédie basalaka mpe bahumour bacomédienne bango mpe bakoma kosala baémission bakoma mpe koyamba bato ezali égalité soki okende na bandale okomona terrasse oyo bacomédien terrasse kuna bachroniqueur na bachroniqueuse okende na bon marché ndenge moko okei bisika babetaka batolo soki moto alekaki awa abeta tolo chroniqueuse oyo akolanda comédienne oyo akolanda musicien alors bato wana nyonso
baza na pouvoir ya maloba, pouvoir ya kopanza sango, pouvoir ya promotion. Oui, yango wana la Chine faut etelema bisika moko. Et puis faut kolakisaka identité totelami na nsima ya mama Denise. Bato balinga Karine Mokonzi botelami. Eza bongo, eza réalité. Yango wana nga Papa Robo eloko naza nango vraiment yango wana nakanisa tour na sukisi na ngai yao. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.